bonsoir. Émission moi si na kombo ya bijou d'or na ye kobeta bien lisolo parce que ça na moi na kombo ya moi si donc fille maman jeune fille benga nga depuis kala le bana maman bijou beta lisolo nga donc la beta lisolo na ye pour na ça la bien ndeko nga wana ya moi si alobi maman bijou nga nazala na Poto nazala na France na ya en Afrique condition na yela maman nga tikana beti la oli solo ngo pona o meka ko beta ngo pona epesa batu leçon comme yo pesa batu conseil ndeko nga ya moi si wana ba mère binga nga na téléphone to kutani na ye apesi na lisolo na ya lobi maman bijou beta yango donc lisolo ya ndeko nga ya moi si wana ezali boye azalaka na ndeko nga wana abotama na Congo maman leki na ye abengisaki ya kileki France na âge ya 8 ans akomaka France na âge ya 8 ans tant akomi na ndako wana ye kokutaki maman leki na ye asabotaki bana mibale sikoyo ndeko na nga wana place avandaki na France epai ya maman leki na ye à partir ya âge ya 12 ans mobali ya maman leki na ye akomaki kobima na ye koviole ye soki alingi ayebisa mama na ye ya leki mama na ye ya leki alingaka te andimaka te mama na ye ya leki ayaki kokomikotisa na vie ya masanga donc soki mama na ye ya leki wana alangwe papa wana pe alangwe mais sukasuka ifa kotaka na chambre ya mwana wana ya mwasi mpona abima na ye en tout cas lobi maman bijou beta lisolo parce que ndako na bandaki kokolezaki ndako moko désordre donc na bato bandaki koya epa na biso bazalaki bato ya ndenge wana papa moko boye mpe abandaki koya wana abandaki mpe kaka koprofite na nga soki balikolo ndako balangwe nga babimaka na ngai donc nakoma lokola instrument na bango mpona basakanaka na nga titi na komi na baage ya ba 16 ans 17 ans même chose papa leki na nga abimaka na nga nkomsu tozwaka bapaya efati kotika bapaya yango na re ya bisi sikoyo to papa leki na nga po alobi kaka ke oyi nga nazonga nga moko te nazala fatigue yaka koaccompagne nga totika bato wana tokei kotika ezalaki lokola mwa feti na kati ya ndako tokei kotika bato wana na re na gare tozozonga we papa leki na nga akalinga na nzela aviole ngai ntango na ye atuka nakokaki yango lisusu te na ye na bandi koganga mama leki na nga azalaki wana na bato bazoloba na ye kende kasi mwana azoloba no mama solo vérifie alobi bauti koviole mama leki na nga nayebi te soki ezalaki envoûtement soki ezalaki nini abandaki kokroire na nga te ti eyei kokóma na période moko boye mama leki na nga alobi na nga vraiment ndenge ezali boye tozokende Congo nga nakanisaki nazoya vacances normale nzoka mama leki na nga wana alingelaki nga bula alobi kaka ke wi aya kotika nga koto nga nayebaki te tokomi ti mama leki na nga wana amemi ngai aye na nga na Congo mama leki na nga azobongisa voyage mpona azonga mama leki na nga asundoli nga nazalaki na mokanda nanu ya malonga te mokanda na nga ezalaki ya koprolonge mama leki na nga asundoli nga mama bijou ndenge ozomona nga awa nasala na poto natanga na poto baklasse nasali na poto 10 ans barefule ngai nazongi nazali mama leki na nga ya kotika nga awa nakoma na vie ya pasi nakoma kosouffre mama na ngala mama leki na nga bakabwana likolo ya likambo wana antuka mekala nikopesa conseil na bamama leki oyo babengisaka bana bandeko mpona bamaltraite bango mpona nga nayebi ke mama leki na nga maltraitaka nga ubi ezalaki cope na ye na mobali na ye mpona nyonso tout papa wana bandaki kosala nga na bandaki koyebisa mama leki na nga mais abandaki kosala eloko te atuka nga mpe nazokomprendre te nayebi te mwana ndeko na yo tuka liboso abengi ayebi so na âge ya 12 ans ayebi soki abi mama tala nga papa oyo papa asali nga boye epo vandi na yo kaka bokangi no maboko donc natuni mwana na bakestion ebele nga mpe nazomona lokola ezaki ndoki mama leki pourquoi boye obandaki koabize na mwana na âge ya 8 ans ya 12 ans il fallait botika mwana bato ata na poto bobengana ye kuna yo futeli mwana na tike oye kozongisa mwana wana bino moko bokomona ye nakoluka mwana na ye moko aye aloba boyoka parce que nga nayebisaki nalobi ndenge nazali sur place so moto aza na lisolo boya bino moko mwana wana nakolukila bino ye epuis akoloba bapasi nini oyo ye amona na ndako wana na France mama leki boni moke ya mabe balobi mpe soi diza yo mpe na tatango wana boboyana na bino omoni ndenge obebisa vie ya nièce na yo alobi depuis likambo wana akoma traumatisé mutu na ye ebeba nayebisi nalobi asala badémarche na ambassade ya France alobi moyen te parce que azalaki nano na séjour ya malamu te
modèle na mona qui est vraiment ondimate pour na nini motema mabebo déjà si on se longoli mutu moko na kati Afrique memie na poto eza net on sauver am moko boye puis moi na muki en plus falo tika yake de ko débrouiller vie na Congo memie ozongisi lisusu ana donc maman leki oza na malédiction ici kozawana donc nzambe akotuna yo papa wana pe soki ba papa nyonso to bozana na makambo oyo ngala beti awa nzambe otuna bino puis bo futa yango parce wana mwana naza mwana na bino mwana naza mwana na yo obanda ko violer na âge à 12 ans. En tout cas lisolo epesinga vraiment pasi makasi na ko convaincre fi wana na ko solola na ye isaja bomba elongi po lobi mama na ye na mama leki baloba na lisute famille kabwana isaja bomba elongi isaja sala bo isaja apesa pesa mukongo na oloba na ye aloba comme ça bino mo boyoka kwa zo linga caméra te mama leki en tout cas osolola mabe mwana ndeko nao ayebisa yo tout à liboso tanga ayebisa ka ifalo telemela likambo mobali ona azaki lokola finika ki elamba na miso bongo boye lisusu pourquoi balobi oboya ye mobali ngasa boboya na mobali ngazwa mwasi mususu en tout cas nazo pesa ka conseil na bandeko nanga nyonso tout ya basi o bazana ba comportement ya net ya mama leki wana et puis nazo pesa sous conseil na ba papa oyo ozo violer mwana ya mutu mwana naza mwana na yo o violer na âge à 12 ans ngala ezo yebisa mwana na lobi il s'agit ga ndenge zawana ata ana Congo biso to funda yo sibabi oya congé biso to funda yo na otinda ka ti mwana na ofungola emisu to funda yo ata a général kasongwazata to ko funda yo en tout cas comportement on a CP na ngata mukete na yebi na ngakombo na yo bayebisinga kombo na yo bayebisinga kombo mwasi na yo mais lokola nga natanga ba kombo batute mwana tanga kombo na yo ezate oza na France o viola mwana wana na 12 ans mwasi na yo aza zoba ya mama leki zoba bolole mwana ndeko na yo bazo violer ye puis bayebisaka yo vando kangano ka maboko e futa yo naza eloko aloba lisusu te na olobi ka ke kofuta yo et puis na osala makasi mwana wana akoloba mutu nyonso tu oyo akoyoka émission nanga oyo na pesi conseil kaka na ba papa o bazala ba comportement ya bolio ozala mwasi na ona kati ya ndako mwasi wana zapeka ndenge mwana wana na 12 ans na ebite soki ezaki ndenge ni na kati ya nzoto mwana na 12 ans mwana bato 12 ans bebisi le vie na eti mama leki ya meme ko zokisa na Congo mwana na komi akoma lokola claquer mental vie à moi dans les armes beaucoup la vie en tout cas je solo esali pasi mutu nyonso to za comportement bato oyo surtout bakutana na makambo aboye na pesi bino ka courage ba baza victime ya ba viol aboye ba papa leki ya banoko ya badani na pesi bino ka courage vraiment nga conseil mon na pesa bino soko funda te okutana na likambo aboye bebisa vie na yo et traumatiser vie na yo kende funda na Congo l'état ezalaka na poto kuna funda ye kotika ye te parce que azandoki courage na mutu nyonso tout ba viola en tout cas la pesi bino ba courage pour na yebiki ebebisa ba vie ya bato mutu nyonso tout asala lokola tata leki wana nzamba omona yo ipo ofuta en tout cas mbote nanga na groupe nanga ya bolingo ba mama surtout basana kati ya groupe wana mama Marceline mama Jeannette mama Yvette mama Viviane mama la biso ki Jabron mama Chantal en tout cas bino surtout na pesi bino mbote na mama Jolie na bi ko sali séjour ya bien na kati ya Congo en tout cas ba mbote na yo mama la biso ba mama ngo boleke belé na pesi mbote na mama na pesi mbote lisusu na meje na bwaka yo kala makoki na pesi mbote na la meje na pesi mbote na la Simo mobali ya donc Simo talaka musika quoi na pesi lisusu mbote na la mosi na biso na Irlande mobali ya Gina na pesi lisusu mbote na lisusu na petite sœur na propre Dali Nogera na pesi mbote na Yali Libesa Cynthia Besa mbote na bana nyonso tu ya Bundes na linga bino mingi na ndeko na bino ya mwasi bijou lisolo o na yango soki ekomeli en tout cas bozanga te bo partager yango parce que ezala ba bato mingi bazala makambo nga na lobi nga pe na yebi ba tata mingi yo ba viola bana na ndeko na bango et puis ba mama leki mingi yo bozala ba comportement meli na o masanga ozangi ndenge ni a contrôler ndako na yo tu vois pona ba alcool yo ba violer yo le nièce na yo ole yo nde hotel mo ke ko funda tata wana yo obengani nièce na kati ya Congo
oza na liboma mutu. En tout cas bomeka ko changer ba comportement na boy na nga kotanga kombo na yo nièce na yo akobima akoloba. Vraiment na lingi bino mingi bo makarate na ko s'abonner na chaîne nanga Bidor TV masolo ya sika. Bo banda ko zo masolo ya pasi ya bisengo nyonso tu na kati. Net o eza vraiment masolo ya pasi ba tata ya bandoki baza ebele photo bele la bango. Na lingi bino mingi bye bo s'abonner, partager les vidéos, s'abonner massivement na kati ya chaîne. Mbote la bana nga nyonso tu na lela bino boye biska bozali. Na linga bino tu oza a. Mbote ya oya nga moko awa pe. Bisous.